Capage TV. Capage TV. Tout le monde qui hier soir, pasteur Mike Kalamba avait été les Zénith de Paris. J'espère que tu as un concert hier. Plein. Batu nyonso o babeta eza batu balinga babeta stade de martyr eza babeta na poto ezaka merci faut basenga na merci na frère Fali délivrance à musique ya Congo ezwamaki déjà kala mais batu bazaki na retard omoni mukolo batiaka penza ba bis libanda etumbami pona bexa Fali so azaki yuma alinga kima alinga beta te place pe bis tolinga to kanga bisaka na poto concert linga bando beta te c'est sacrifié malgré biloko po ba yebi na France so ba tumbi biloko concert beta te mais Fali ayaki abeti parce que wana ngana benga ngo za demi finale po ba congolais to za libérer to kebeta na poto parce que finale ezalaki jour oyo 1000 sopana o ba combattant balobaki lelo Fali mata akita obeta te des grands bila wana nde to zaki sko délivrance tant musique ezongi na poto bo mona ba concert sans sécurité sans bila combattant moko ya lisute po Fali déjà asilisi cop na bango ngana lobaka po leka Fali faut beta 6 arena muto baleka leza bongo bayaka osala muto leki basala raté logo ya sali so ya sali 3 po prouver que leki osa 6 so sali 6 yo sala 12. Mais les gens disent que faire ego là ndinga uté ko beta Adidas arena na ya Chespe susu na Genève hein à Chespe na Genève donc actualité ya faire ego là ebomaki Fali te Fali pupa eloko bato bazo vivre bato bakom na ba artiste mususu bakomo vivre na actualité ke ba œuvre tant Fali abimi biso nyonso na ba miel total Fali na TV ayemba éternellement biso tout na TV total il fallait ayembi kokoko et puis ça nzembo mote miel ayemba na wenge eleki banzembo Fali ayemba na quartier latin zana tangelo ba warrior révolté ser na biso Virginie ada warrior mais révolté Musée Kinding, warrior révolté. Lité Akanda, warrior révolté. Sko et ana ba cause, papa sango pe warrior révolté. Et ana ba cause we sala bango ba se révolté. Lité Akanda ba boka na podium. Yango se révolta. Musée Kinding una no éviter vidéo ne bando le matin midi soir afinga ga le padre akumisa ka Fali pupa. Papa Rolls, warrior révolté. Nana ebita wande ko tia Fali pupa micro na munoko. Azo ebise Fali pupa droit chemin danger. Fali pupa ebise o nano moni lokote makambusi ko yonde e bandi. Mutbatu nyonso bazana bazaba warrior révolté. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au koti, au s'intégrer, au comme mbarama rope kolanda ba ko no anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, o ko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala asala. O lingi okene ko continuer master, o lingi o évoluer na Angleterre, porte yango efungwami, tenter chance na yo. En tout cas, na mbongo mingi te, mwana ya voyager, mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka. Opportunité yango yeli biso. To sala nini? Contactez bango au reçoit nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres.
ça boni. Oh, c'est Oh, ozaka depuis air nini ya. Capache, pendant la découvrir bio herbe cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esalaka na nzoto bana mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo oka remontada. Ya ko remarquage Yo penza. j'étais capache mais comment kopianga ça. Pasta ndenge eza boye pa bana mibali. Esukolaka barin. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona mote. Eza na batraitement ebele. Epa na biso basi edebouchaka batrompe. Esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, barègle douloureuse. Koniata. Nga na mela yango ntongo pokwa. Nauti mosala naza nango. Eti biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à douane non bandaka. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintu toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo reclamaka kancha ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. Pona misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapasha lobia ba douleur ya libumwa baba ki ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traitera pena makile zo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango ndezo traiter yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Bienvenue sur notre chaîne Capache Télévision. Un grand merci Nanzamba Pessiv Souffle de vie. Tout le monde a mon collègue. Merci beaucoup à tous les abonnés. Vraiment, vous continuez à s'abonner massivement. Et puis, vous aimez, vous partagez. Émission est tendance mondiale. Ça a énormément plaisir. Je dis un grand merci à la grande dame. Merci Tia Kapachi. La femme au grand cœur, tel visage, tel cœur. Voilà. Qui toque trop makasi mère. Un grand merci à Yadjo. Gros bisous na yo. Merci beaucoup à Boluka derrière la caméra et j'en profite de dire un grand merci na batunyo so balingarangai et pourquoi pas à Jean-Jacques Bikoko Rachidi, l'homme qui vit dans l'espace, et je dis encore un grand merci à Didi Yambaïzi Solution et pourquoi pas à Deo Kusu, soif de servir les autres. Merci beaucoup. Nabino nyoso bolingaranga pe na lingarabino lelo invité langa du jour eza Splendeur Mbongo o bolinga mingi asala vraiment ba analyse na et le rakitoko aso la ran aigle toujours après ça ba analyse na penda pitch et ça la vraiment plaisir. Merci beaucoup à Boluka derrière la caméra so rose langa directement artiste Splendeur Mbongo. Bonjour. Bonjour madame Tendresse. Bonne santé. Santé qui tokos. Net na film. Sors-moi. Et mon a caraboni activité et puis oui, l'activité pepele maramutu pepele inshallah ce qui maramutu est commis prêt pour na ko lakisa mokili donc to lakisa ka mokili quoi. Pour tout ça boulot pour na ba mélomane de la bonne musique. Voilà. Les gens disent que on nique ni na yo komika muta aigle. Oui, kasi kota aigle zaka ko nikete mais kota bato misusu ezaka nango ko nikete. Pour ce kota li neti ndombolino azane mutapage mais au moment qui a se transformé a combiné porte-parole il y avait nabiso les padres mais porte-parole bon au moment te makambo ko mosala bebisa na makambo page ko boaka ba jeton na ba page au moment futi pe billet na ye ayekin pour ka lobela les padres a ça promo ba concert ebele zo betati est-ce que ça promotion un modèle ou azosala ndasalelaki ve na biso les padres te bango nyonso baza ba warrior révolté lokola peut-être alukaki ve nanga aigle peut-être abwakaka ye mabanga azwi te ase révolté sikoyo yango azosala makambo asalaka donc eza konike te konike ezalaka na ngambo afali oyo kobino anike gaz maweta anike carrière minio abraham babiso boye mais otala na ngambo kuna okomona miel pasalaka nango a défendre la PV na biso les padres wana ba lobata nike so ke lisusu frère na biso déplique pomba asala kanango so ko zipe prince d'Angola kutu soki
et actualité moko bimisika omona ye pe mbango aye kolanda ngo aye kodefendre voilà aye kodefendre ve na biso les padres bango tout baartiste ebele basalaka na bango yango kodefendre moto eza mabe te mpona miniti oyo actuellement fali ipupa kote baosalele bafausse campagne fo bato balobele mpe malamu bazala donc etambolaka de pair même na parti politique okomona ke jamais olobake ngai naza mutu ya président na biso Fachi Beton naza pe mutu ya président mosusu ezalaka te mpo soki oke réunion so ekomi makambo ya huis clos bayebi tia kiti mosika kuna mpo bamonako aire moko gauche aire moko droite donc mutu nyonso azalaka na préférence neza mabe te. Lelo vraiment nayaki na micro na ngai ya Capage télévision tolobela plus yo tolobela pe Aigle Fally Ipupa et puis tosala baanalyse ya makambo mosusu je sais pas single album na yo eza niveau nini sana single normalement oyo elingaki ebimaki susu te mpo nauti ozala éprouvé oyebi mama biso adayaki voilà yango napusaki yango mais kala mingi ta single ezobima nango après single na misa sous single après album quoi. Okay. Ouais. Album o nazobimisa volume 1 ezalanga moko volume 2 nango nde eza ba featuring na oyemba na sala na bina filé wana na sala bato o nazo se sentir à l'aise quoi bina filé Mino Abraham Bavani Morgan Robino Mundebo donc te na sana bato naza ko se sentir à l'aise oyo tangu natalisaka niveau ya Fally Ipupa bango pe ba reconnaître ka mais soki bato misu ba reconnaître ka lundi a reconnaître Fally Ipupa mardi a changer na ye mercredi a reconnaître jeudi a changer na ye voilà déjà komona mutu kokende kotala sala Zénith atelemi atali bakomba bato tout abeta Zénith mais komi kota Fally aleki omoni ekomi kota Fally aleki donc omona babiloko bongo eza penda kitoko te Fally aza mutu mo azo mériter ba respect et puis azo mériter bato batalisa ye balakisa ye munene mpo mutu yo moko so osala makambo ate eza munene il faut yeba munene nango siko na minoko pe ya bato epesaka mutu courage voilà. Fally Ipupa nous a annoncé 48 heures il y a stade de martyr 2 jours na stade de martyr ba warrior et puis yo moko na nous zongo comment 48 heures. Oui en tout cas eloko vient na biso Fally Ipupa sali eza Fally Ipupa égal à lui-même oyo azosala wana eza azolakisa bato capacité niveau na ye et puis makambo azotala est-ce que nga soki nasala eloko bato balandaka on comprend à chaque fois asalaka eloko bato balandaka kaka donc alingi atia double atala bato balandaka balanda mais eza facile te double stade bato baye lelo bazongi ndako lobisu baye en tout cas eza facile te place wana Fally Ipupa azobanga te mais baartiste mosusu bazobanga nde na place ya Fally donc bazomona ke selon bango eza pasi mais moto déjà ake signé yango atie pe double ya mona yango eza nango dada voilà akotondisa yango omona te bawarrior na stade baoke chaque jour bawarrior même si moto aza ne chroniqueur te chroniqueuse te mais ata ye moko azokenda asali video na ye donc bato baa na souci baza kuna pose komata lobi kamba moko stade yango donc Fally abeta yango donc baza na nzala nango stade eotonda et puis Fally aza su moto atuna te question est-ce que akotondisa po depuis formule 7 ebima bato baza kaka na posa bayokaka yango en live baza na posa bamona artiste na bango Fally Ipupa oyebi Fally Ipupa pourquoi baconcert ne ebele ezala réussite totale mpo arepetaka na professionnalisme moko boye artiste soki ozorepete trop barépétition en plein air bafani ntango bawaya bamonamona yo so tie concert bawaya na bango te nakeka na rep to tie concert à $100 $50 bato moyeba eza tabi répétition na futa nanga 2000 akende kuna oyoka mpe banzembo normalement artiste aza professionnel arepetaka te place oyo bato bayaka kotala ye faut répéter en huis clos ala ye kopropose yango bato so bato bawaya répétition no trop bamona ndenge ozoprépare concert na yo sikoyo so aye na concert amona yango eza esika te oyo namona yango na barep donc eza moko mpe ya babiloko baartiste ebele mpe bakoki kokopia yango voilà. Tant qu'artiste Fally Ipupa beta na stade de martyr awa
alors eloko nini oyo olinga Fally Ipupa na 48 heures apesi biso abakisa ou bien alongola? En tout cas vie eloko akobakisa kaka banzembo abetaki te na concert euti koleka donc apesa yango bato mpona asirita asilisaki banzembo nyonso aza na banzembo ebele mais dès concert wana akopropose mpe bafani na ye mpo balingaka banzembo ne tout bamisusu nga nalobaka bato balobaka Fally ayembaka te sikoyo nayebaka te abetaka micro na makolo bien quoi mpo actuellement Fally Ipupa nde aleki Congo mobimba na belle voix vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, il y a aussi que moi. Je te recommander ma première pas mestre que la Zala, la salle de sport. La bandit à vous. Les gens valables pour la bateau, parce que la prendre à mi-congo. Aux gens à règle douloureuse et si ça sont quelqu'un qui décide si par rapport. Aux gens vraiment la prendre à les autres dégraissés. La recommander pour maman, salé la taille, zora au jal. Sinon, t'es bango, oui, c'est dans l'arabe. Et ça te prend la barotte. Papa, ça est la ceinture. On l'a tiré en chemise, on l'a tiré en fait dans le sport. Et ça va bien pour les autres traités, surtout pour le bon niveau. Il est disponible dans la couleur. Soit la tiré robe pour Tchamo, soit la tiré pantalon pour Tchamo, soit la tiré robe soirée. Aucun déplacement, on l'a tiré aux âmes dans la tête. Donc, s'il y a des gens qui ont jogging et sport, ils sont très disponibles. Ils sont très avantageux pour lancer dans le sport. Parce que ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. Les jogging, ils ont la couleur nuance. Au moins, il y a la salle de sport, mais dans la ceinture, on a et qui ici peut et c'est un sur le et c'est un sur le voilà. Avant de donner une ceinture, on a mis à l'eau, on va aller d'abord pendant 8 heures du temps. Dans le il faut au salon, on va au salon, on va sur la cabine dans le bout. Oui, il va être là. La ceinture est dans la maman. Les affaires pour la papa. Au moins, nous avons maman capache, la carrière au kitoko. Dans le salon, on a un sport pour les petits et pour la calme. Et la rappel pour la papa est douloureuse et là. Quand on voit maman pour le satan, Zora va au jardin. Et ça, la fait moi qui l'a. Splendeur. Yende mtaleki Congo mobimba na belle voix. Est-ce que ceux qui na classe bozo tanga? Est-ce que balobaka les premiers na munoko? Les premiers yebanaka ke bozui congé babengi ba para ba ke signer bulletin. Ezo monana na ba preuve. So mutazolo ba bongo ye moko fwa tala nazolo bango na ndoto na sutuka pona lobeza bongo te bien quoi. Na mboka oyo na bia Fally Ipupa za na belle voix koleka Congo mobimba po ye tozomona nde na lobi po ba élève aza le premier parent qui signé les bulletins à Monique aza le premier avec preuve ezateka mona ena ndako mama na bimi le premier wa ba pongo toketa bulletin eza ndenge moko na Fally Ipupa ye alobaka na monoko te tant on a bien za belle voix bozotala bozomona 100 millions d'écoutes donc eloko eza meilleur ndeze eloko bato bakenda koyoka mingi sko bino boza na belle voix pourquoi bazoyoka bino te belé koleka Fally po bato lelo balobaka na monoko est-ce que miel ata na Spotify omona ta écoute na ye ata na Amazon ezate donc banzembo kuna soki ta écoute eza nango te sko muta bongo ndenge nini akozala na belle voix Fally aotika lozala camarade ya miel te banda lelo ti lobi po tango Fally abimi biso nyonso na ba miel totala Fally na TV ayemba éternellement biso tout na TV totala il fallait ayembi kokoko et puis eza nzembo mote miel ayemba na wenge eleki banzembo Fally ayemba na quartier latin donc ceux qui ozui éternellement ti leo na babar ebetaka Fally muta ayemba ngo soko so ozui nzembo miel est-ce que ebetaka na babar soko ozui lisusu kokoko baekatiaka bapharmacie ebetaka et puis so ke matin midi soir na TikTok omona ba morceau ba vocal o Fally asala na quartier latin na ba TikTok eza ba moure ba katarango ba couple ba tiango na ba son na bango na ba nini na ba vidéo na bango na ba photo mais otambola matin midi soir omona muto azoloba ke aleki Fally na woyemba to aza na belle voix omona ba ni ba vocal na ezo ça a défilé na TikTok. Donc Fally Ipupa za na belle voix actuellement koleka Congo mobimba. Voilà.
Flander, bon, est-ce que vous peut cette définition à Formule 7? Formule 7. Formule 7 eza matate. Wana 7 jours de la semaine. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vena biso o mona te ke batu misusu tambo bande ko mona ba bis album na sima Formule 7 ezobeta te ba misu fallait ba protéger ba album na bango po bazela na fali alongo la Formule 7 ye moko ale bo profiter na mpepe wana ba album tout ezobima Formule 7 kangi bango Formule 7 eza loi main noire ezokanga ba album te so na banzembo omoni lelo na lobelo komoko omoni producteur po ya produire même Fally Ipupa même artiste nyonso baza na Congo akotika na musique na bango akotika na ba interview na bango atali Fally Ipupa va album ebima makambo alobaka so album ebimi yango pe etombe juste be to banota be mission akala na banze moment be ko fly makala tant album ebimi yango mais artiste mususu bazaka ke album on a mis ça dans 2 semaines dans 3 semaines dans 1 mois bon mon ekanga bozeli pe 1 mois ekangi te parce que producteur watala oh mais artiste so lobby ata album ebimi nango esalama te mais Fally Ipupa ndenge alobaka soka album ebimi esalamaka pe et surtout Fally Ipupa za artiste à liboso na Congo abimisa album sans qu'il y ait les musiciens na plateau à la promotion nango mais moi album ebeti artiste belé presque Congo mobimba soko bimisa album il faut les canaux musiciens pour oteka banzembo na yo Fally abimisa ka ebimi ba moko moteka banzembo ezate et comme la batumba mona parler donc différence a Fally ngwana pour ba mona ka Fally za munene na makambo bongo donc abimisa album so écouter les ana pota vandi na ye atikeli bino temps album ekoti batu vous comprenez batu nyonso donc batu na misusu ba comme na niveau te abimisa album aboyi ko les émissions na ba comme na niveau na te il faut les kaote kanzembo mususu pas leki asa promotion banzembo bomoni na ba chaîne tout album pe simbité faut bank sabino siko Fally Ipupa za munene donc Formule 7 ezap na bloc et kangi o album tout donc Formule 7 aza ema ba album tout e meza libaya so okola ngo fwe kweya donc ema ekola nini libaya ekola nango emate fwe kweya donc Formule 7 ezap na ema mo revanda eluka sikoyo album mo ezali bende ta bolo bapena on a Formule 7 ndenge moko tantôt eleki Formule 7 donc album mo eleki Formule 7 actuellement ezana mteka Formule 7 vieux nanga aigle yo moko ya longo l'album no pardon. Merci beaucoup Splander Mbongo, merci vraiment pour tout. Émission OK malin petit OK nango kosuki ça Splander Mbongo, parlons un peu de Stade de Martyr. Na yote ko yambani wa terme biso moko awa ya Villanova alobi ke bango nde watu bazongisa masolo ya Stade de Martyr ya kobeta na poto pardon ya kobeta libanda mboka na tuni plusieurs fois abi c'est vrai abi oui c'est vrai parce que biso nde batu to beta je sais pas un mot pour ça wana ndoto ababa na lobi ti bango bakenda kobeta bongo ezalaki après Bercy il a fallu to avant Bercy ezaki après Bercy to avant Bercy timi sunane monaka Fally batumbaka eba mituka na Bercy amonaka te est-ce que bango ezalaki ba beta déjà ezalaki nan bazo beta te et puis Fally abeta na déjà na poto banda kala phénomène combatté bando so Fally te batuku bando bandeni ba monaka Fally te kaka biso pour Fally abande ko beta na ye comprendre ba o ba OK beta ka lobby et puis tango OK oloba bo beta bozongisa concert na poto na salle nini pour concert comme salle mythique falo tout na bo beta concert ngo na poto na salle nini na salle yemo ka beta ga yebi komo na ngote pour nini eza ba salle de fête parce que lelo musique échanger Fally so zo beta na poto ozomo na beta ba salle mythique le 30 août à paix na casino de eza sikoyo merci Fally Ipupa Fally Ipupa nda sali ke pour producteur o alibaba producteur o bazali banda so alobi ata na Congo muta obeta actuellement zone ka Fally so ka rena mo ebimisi ka zone ka Fally poza na confiance à Fally atekelanga ba billet Fally otondisa batu bakoya actuellement lokola nga na yebisaki ba artiste lokola ba producteur bazota la bino te bomi betisa batu belebe bazomi betisa
différence sikoyo ezali na moto babetisi ye ata bobeti même salle moto babetisi ye na yo babetisi ye niveau déjà ezolakisa bokobeta bino nyonso même salle zénith mais yo mibetisi ye babetisi ye voilà yango na bande koloba mikolo oyo slogan ya mikolo eza kaka ke nde depuis kayaka koboya Fally Ipupa matin midi soir abanda nanu omoni lelo baartiste ebele bazomona balider na bango baza baprêtre oui baza baprêtre mais lingi koloba te ke nde baza baprêtre bongo bango bafanda nie papa na bango baleka bango ka en vie omoni eza mabe il faut balukaka mpo so ozwi na biso nso na beta Zénith abeta Olympia abeta mwa basala ebele na carrière na ye asala mpe baalbum en succès na carrière na ye ceque otala depuis banda longwa maison mère est ce que aza na Zénith est ce que aza na Bercy est ce que aza na Olympia tala ceque bango nyonso wana héritier watana basala boulone bien azopromettre azokende musika na mikolo oyo omona mpe obeta basala mais sikoyo nano abeti te place atielaka mpe ve na biso ntsone peut-être amonaki monstre prêtre mais mokolo abanda osala makambo oyo papa na biso oyo ranson asalaki akoma omoni mpe ka normal reste pas a prêtre mabanda omoni normal slogan mikolo oyo orchestre outa sala na makambo ya papa no oyo asala epuis obakisi na makambo papa na azwangaki kosala siko Fally kaka nde moto asala makambo wana koleka na bamisien nyonso balilongwa na baorchestre bato Fally asala ve na biso abeta Bercy Fally abeta Bercy ve na biso abeta Olympia Fally abeta ngo ve na biso abeta Stade Martyrs Fally déjà yango azobeta ngo abeta déjà ya liboso epuis azonga ngo double ve na biso asala baalbum en succès Fally asala ngo vous comprenez Fally Ipupa parce que aye kobakisa triple arena o papa nena no salati omoni na triple wana eza pena soki papa boti mwana mwana nga na pamboli osonga na suka na 20 fo yo koma 40 to koma 50 yango sko eza pa Fally Ipupa eza bénédiction donc place au papa asali nanu te Fally déjà zo sala vous comprenez nga na lobaka po leka Fally faut beta 6 arena moto baleka eza bongo bayaka osala moto leki basalaka te logo ya sali so ya sali 3 pour prouver que leki osala 6 so sali 6 yo sala 12 mais les gens disent que faire ego là ndenga ute ko beta Adidas Arena na ya Chespe susu na Genève à Chespe na Genève donc actualité ya faire ego là ebomaki Fally te Fally Ipupa eloko bato bazo vivre bato bakom na ba artiste mususu bakomo vivre na actualité ke ba œuvre omoni oyo ebomi actualité Fally tango ayaka na média tango biloko ne panzana rezana nango ka ba œuvre ezalaka te ke actualité œuvre Fally eyaka donc Fally na miniti oyo koleka ye eza pena pasi po badevoir oyo apesa baartiste congolais misusu na basilisi na korépondre baquestion badevoir wana te me ye azobakisa lisusu ozomona te na génération na ye aleki bato tu soki ozwi mpe osaute génération na ye aleki bato tu mpe actuellement azosala défense ya drapeau ya mboka eloko bato bakomprenaka te biso nyonso na kati ya musique bien ta totie na football mutu nyonso abetaka 9 te mutu nyonso abetaka 10 te baposte eza différent bango mpe baza ndenge moko siko Fally Ipupa aza siko 10 match atournaka terrain mobimba donc ti bacompétition musique ebetama boye so eza ligue des champions nde tozwa bacoupe boye eza Fally moto atia babi bato misu baza na bango bagardien mais lingi koloba te ke baza eloko te misu mpe baza badéfenseur so équipe ezwi coupe na gardien pa tombola coupe mais atiene mpe bi te défenseur moko boye ye kuta atiesaki babi na compétition mais omona pa tomboli coupe bato aotiesa babi mpe na bamusiki bazali voilà eza na sens wana donc eloko nga na oloba kaka ke Fally Ipupa il faut bato barespecte yango nalobi miel atala na carrière na ye mpona koyaka komanke Fally matin midi soir atala na carrière na ye nini oyo wera asala ye déjà sali po aza na album ya succès ata moko te mais Fally aza tala na baalbum ebele ya succès vous comprendre aza ta na salle mythique moko te mais Fally aza na basalle mythique
fallait akendaka longwaka akenda kobeta na bastade libanda etondi plein. Vous comprenez? Aujourd'hui, les artistes ebele bazolongwa na basali yango te. Bato nyonso il faut bape sa fali pour par respect. Pour makambo fallait osala bato misu bakoko sala yango te. Depuis que na Fabregas, on nous a dit. En tout cas, bango mo bayebi makambo bazosala, babebana, bazongani, bato bazongana na intérêt. Na kati na bango wana bayebi eloko nini esangisi bango. Mais yango penda te eza penda eloko oyo bato bakoki kobanda kovandela. Jamais. Déjà bauti kobimisa single natalaki yango nayebi ete ke babimisi batindela ngaka alien natala po yo yebi biso ozala bon so ozanga reta bakotindelo. Voilà, natalaki namoni basali nzembo na bango ya bien, basalaka effort ekotaka na bafle bato bayoka po formule 7 depuis ekota na bafle nayebi te soki fali pupa acorrompre po baloba meno yango akotisi ntina bafle ondi apesi babafle nyonso ya Afrique ya Congo mbongo bafle mbongo no yango ata miziki mosusu eye kondima yango te. Donc eli kolakisa nini bazosala boulot mais album afali ipupa eza nde trop likolo na trop likolo wana po ya otia album bafle ndima yo fo ezala mpe banzembo na bien. Tala na génération ya ve na biso fali pupa moto batiaka aza rivalité na ye so otali ye bo omona ke olobelo te momona ke jo akoma na mbongo bongo ti ve na biso le padre ata lobelo te so omoni ye bo comprendre ke akoma na mbongo soki siko fali pupa asombaka ye azozela ni po asomba asomba eli kolakisa fali asombaka te po soki normalement fali asomba tomona yango na bakara so fali asombi kar bakenda asomba tomona kuna concert elamba fali pupa alataki ve na biso aki asombi yango alati omoni nalobi kolata ya avant oyo alataki po ani bato bamonaki yango te ntango aye olata yango na scène kolata na scène moto alata yango moto liboso ve na biso fali pupa epuis esuki wana te makambo ebele ya ve na biso fali pupa kopiaka fali asala banzembo ya français Hollanda na début akoboya ngam natindaki yayimba banzembo na bafrançais wana mais yango nga nalobaka bato nyonso baboyaka fali ipupa baza babebe ngulu omoni ngulu so abotami loko azalaka moke monoko no ezala mpenza molai te omona tuna mama po ani yo monoko no eza molai mama yayebisaki mokolokolo comprendre ngulu akoma okola monoko ekomi ta molai azongeli su mama te abi réponse mama apesa nga yango oyo donc bato baboyaka fali pupa o fali pupa sombi est ce que omona Fabregas aloba lisusu batrophée asomba banda azwa moko na ye wana akoli akomprendre babosaka nde pozwa fali asombaka na ye te soki ezala kosomba mais ve na biso le padre wana mbongo akosomba batrophée wana peut-être atuna mpe est ce que asombaka botekelanga te asombaka te abosaka donc mokolo mpo abose omona bandozwa mpe batrophée voilà. Parlons un peu de propos ya Mark House. Par propos ya Mark House ndenge alobaki na télé mpona première fois namona na Congo moto aza guitariste olazwa ata droite ya Lwambo ya azwi droite ya Didier Nzongo me ya koloba vie Didier Nzongo nazobengo vie na ngai ya kosenga Mark House ba droit d'auteur ezalaka te yo moto olobaka tswasakilila Mark House akoma koloba ndenge moko na Didier Nzongo. Donc vie salambangu senga Mark House ba droit d'auteur donc ole mutazwa ne droit ate Olivier Chimanga ate ave na biso ba mbetenge ozomona ke est-ce que mona déjà ils en a sens que guitariste titulaire directeur artistique et orchestre bazo voyager mais batiki na bango yi kasi yango na obi a voyager batiki na bango yi pourquoi po bayebi ke muto ya beta banzembo ya album oyo ye wana zani déjà na poto inutile c'est que toke na biso ye ka muta kobeta vous comprenez voilà côté art le quoi comprenant za penda forte pona za orchestre po balinganga il faut na banda ko finga fali matin midi soir yo moni muta uti poto olaya na valise bilamba na sac ya mafinga est-ce que ça là et tikali mukia banda la sabino a finga la bino ko finga me Dolce Gabbana ko finga ya Yoji ko finga ya Louboutin donc po nini muta uti poto olaya na bilamba ya yena saka mafinga donc fali pour pas à la camarade nete yango ngana lobaki avant continuer ko manquer fali pour pas ba respect à ça les missions sans chapeau
chapeau. Asala émission sans chapeau. Yo déjà mon asala émission na chapeau sans chapeau. Abombaka nini na mutu. Omoni abombaka nini na mutu. Donc comment mutu ya mutu ekozala l'esclave à chapeau. Vous comprenez? Mutu est comme une forme de dignité. Donc comment mutu ya mutu ekokoma lokwa mutakala. Donc mutabomba ka mutu ndaza bongo pour continuer ko finga fali pour il faut ça l'émission sans chapeau. Des fois à makasa akokosala ngo te. Akokosala ngo te. Te aza boss te o. Yo mona mission mobimba banda na banda ta be mission na na mona te mission mote na ndako ne. Te mission soka za na ngwa mi bomba na ete. Alakisa. So alakisa te seke na azui te. So azui alakisa. Donc au mona ka ba so ba zuka rendez-vous na journaliste. Tokuta na presse mo saka liboso boy. Tokuta na bang mo be mais mona mutabongo aleki matin midi soir ayo manke fali pour pa ozana ba petit na e. Na nzela fali pupa bato ebele bazobokola pe bato voilà na sens wana ye pe warrior zana tangelo ba warrior révolté ser na biso Virginie aza warrior mais révolté Muse Kinding warrior révolté Lité Akanda warrior révolté sko e ana ba cause papa sango pe warrior révolté e ana ba cause e sala bango ba se révolté Lité Akanda ba boka na podium yango c'est révolta Muse Kindingu nano a évité vidéo ne bando le matin midi soir afingaka le padre akumisaka fali pupa Papa Rolls warrior révolté nano a évité bande ko tia fali pupa micro na munoko azo ebise fali pupa droit chemin danger fali pupa ebise o nano moni loko te makambo siko yonde e bandi mut batu nyonso bazana baza ba warrior révolté kaka nini e rotuni wana tout le monde a ebi fondation na e ezaki fali les lois se révolta et puis concert au bango balobaka concert et kangite ba concert ezotika te ça c'est ndene na yebi pas de danse nango c'est katala kango omona pena na boîte azo binango azolakisa batu ke na ba warrior mususu ba yebi pas de danse na te ba kokate mais omona ya zo binango voilà omona sikoyo po a échapper azoloba alakisa batu oh eza grand esprit na robina na nganje monyoso en lingité loko le komi na point wana yango face à la défense. Très bien. Merci beaucoup Splendeur Mbongo. Toromoke na biso na suka émission na biso. Tout le monde qui hier soir pasteur Mike Kalambay a été les Zénith de Paris. J'espère que tu as concert wana hier. Plein. Batu nyonso o ba beta eza batu balinga ba beta stade de Martyrs. Eza ba beta na poto. Eza ka merci faut ba senga na merci na frère Fali. Délivrance à musique à Congo et Zouamaki déjà kala mais bat bazaki na retard omoni mukolo batiaka penza ba bis libanda et tumba mi pona beksa fali so azaki yuma alinga kima alinga beta te place pe bis tolinga to kanga bisaka na poto concert linga bando beta te se sacrifier malgré biloko po ba yebi na France so ba tumbi biloko concert beta te mais fali ayaki abeti parce que wana ngana benga ngweza demi finale po ba congolais tous a libéré to kebeta na poto parce que final ezalaki jour oyo 1000 sopana o ba combattant ba lobaki lelo fali mata akita obeta te des grands bila wana nde tozaki sko délivrance tant musique ezongi na poto bo mona ba concert sans sécurité sans bila combattant moko ya lisute pour fali déjà asilisi cop na bango donc ba misusu nde baza bon ba keluka misala ba kai musu basala pour qui combattre comme cop na bango artiste musu na mboka na batu misu bazana ba téléphone tala concert wana bozwa paquet bokende ko finga bokende ko loba donc makambo wana bupia fali pour pande à se sacrifier pour musique ezonga na poto na concert ya Mike Kalambay na Moïse Mbiye nini pendo monique et l'équipe bien pour ya Moïse Mbiye ba bisa concert moko concert ya ba warrior quoi ya ba donc batu atonda wana ba warrior na stade Martyrs bon eza mabete na minute oyo na bato bazalaka bafanya ba leader songolo pakala bakoma na bango ba warrior bakoma ba warrior et puis stade ana kandolo ba warrior ebele basambelaka mpona ba warrior pena basambelaka mo atende fali oke musika
Donc concert ya Pasteur Mbi elekaki bien, coup de chapeau, spectacle kitoko tokos makambo tout bien. Donc Pasteur Mike petanga oya abeta nango neti na film. Voilà. Voilà. makambo ya baconcert na poto ekomi mwa mingi bato bakomokende mingi na poto nga mpe kana beta mpe kaka rena nga mpe kana mema mission na poto omoni degré ya concert oyo ebetaki double Adidas nazongi su na Mark House akendaki te mais comment un artiste akondima concert déjà stili mais ake poto nzela makolo ake beta tour azonga donc ake poto ya eloko te donc akende ka poto so muziki ndingu to comprendre yazane ka mutu mwa théâtre sala ne ba théâtre na ye po epesa ye makambo donc ok poto pozonga na okaka aux artistes ok beta nini omoni na yo comprendre internet eyindi te mutu nyonso azo yeba siko au niveau na ye omoni bato bakenzela makolo so ezalaki pa fali mais ti siko actualité eza kaka bajournaliste balingi babimi ebele ya kosakana te olinga mona baprince bakali balingi baya bawario depuis bakenda voyage 4 jours bazoko donc elingaki eyinda mais loko eza kuna nie na yo comprendre sikoyo bato misusu bakokende nzela makolo lokwa niveau eza na cp ya fali elobama te lokwa fali est-ce que yende ngaza bongo est-ce que yende aza bongo akoponela fali pour place o yamba batu ye azomona fali pour payambi amina ye wana yesko mukoni na yamba ta amina na studio ya poto na kikuku siko ya poto omoni na kikuku so difficulté na kikuku mais ya poto osala émission ya mbaka na ndako no ezaki respect na moto aza na ba mapangu okoza na ba mapangu ebele mo osala noka choix ya moko fali aza na ba mapangu mais ye mo préféré afanda na Chanik bato bayebi ndako wana bien te babanda ko ya lo ba n'importe quoi ndako ezanga piscine mais ndako ezana na piscine omoni ndako eza soko koti na kati obaluki efongwama ya munene na kati so ozomona ba video zokasa ngoka eza ya kofongwama donc bato bakenda ndako ave na biso fali pupa bayebi yango ndenge ezalaka donc wana eza ba manquement ya respect voilà. Très bien. Félix Rosé quand tu as mis mission poto a mis première délégation qui est 5 déjà. Coup de chapeau musique ya Congo penda faut ko senga merci fali talent de musique e comme lengi bato ba ok beta na poto ba Ghanéen ba Sénégalais ba mona ba Congolais penda o mo beta na Europe ko pour liboso ezaka so Congolais beta na poto fali pupa et puis fali pupa as artiste à liboso na album Marumba j'ai 3 mérites na jour moko 2 singles d'or na single d'or 2 singles d'or na disque d'or pardon certifié hors France et kolakisa ke soki azalaki yango na France oyo yamone la France azwango hors France pas parole saheli so yango te o comprendre lelo bato bakoma oyo expliquer miziki ondire bayebi mpe miziki yango bien omoni soki Gauthier Sey amonaka mutu loko afali pupa makambo azosala ya danger na Congo aza na incapacité ozwa disque d'or certifié bongo sikoyo bato baza na nsima fali kasi baozwa ndenge nini omoni omona Kongola vandi fali pupa na asali eloko te omoni nga na loba yango nde bayesa fali bongo eza lokwa Yesu abeti basete ne kulus bayebisa Yesu bayokela Yesu ma bazolela bibolela mpona nga te mais bolela mpona masumu na bino ya se sacrifier mais mpona biso eza ndenge moko na fali pupa ntango baloba fali pupa asali eloko te so natie lo liste ya bato ya bamisien fotolela so fali pupa oyo azosala koleka baartiste nyonso na Congo balo basali eloko te yo siko tala bato oyo baza na se ya fali baotuna bango nini omona batuna bango sikoyo nini mpo omona ke tipo asali makambo ya danger koleka biso me batuna asali nini bongo sikoyo biso voilà. Question suka spender mbongo naziota question suka ambassade obimisa chanae ifaki ba warrior bosala tamo vidéo bo soutenir moi na bino pona moi na aigle faut bo soutenir star na bino mais vidéo te ba warrior basali ata vidéo moko te ya clip ya nzemba bato ambasi
bato baza ba vidéo ebele bomona baza ba warrior siko il faut baza ba warrior oyo reconnu oyo bayebani pour bo comprendre. Normalement aigle agérera pe page na été yana bato ba gérera ngo faire nani vena biso Fally Ipupa agérera Instagram na ye donc elingi koloba te so Fally Ipupa poster nini clip na été elingi koloba a soutenir yete kolongwa déjà na orchestre Fally kokende kosala ba émission bato bazoloba ke awuti pa Fally eza force koleka ko poster pona nga po bato tu o bakenda kotale wana nzembo na ye ya liboso o bakenda kotale pa awuti pa Fally Ipupa omoni bato bazaka musicien na longwe a poster eza penda apese pena force po ye moko place leader yango aza dimi parce que Fally Ipupa ta poster ete o déjà zui ndenge nzembo nane bimi eleki ba musicien belé voilà na sens wana donc eza nango sans problème sans eloko. Voilà, merci beaucoup Splendeur Mbongo, merci vraiment nayebi ke pona joyeux na osenga na lobango penda na caméra limbi sangane, merci beaucoup na ndenge ozaki papa motema munene o accepter ka nyonso mot de la fin na pona émission de. En tout cas mot de la fin na ngeza ba warrior tout ya monde entier donc page obo s'abonner à 30 000 na comme na deuxième page bo s'abonner na boke na bande ya Facebook bo betaka Splendeur Mbongo off bo mona page ya sika bo s'abonner wana donc ça bien na pesa mbote na venanga sous le kauka par Zouzou Fiston Koloke venanga di badiate ya Nana Boduga venanga Alain Zambé Maître B50 ya Malor, Maître Baptiste, Maître Pembe, Maître Soin, Maître Lambargue, na pesimbote na Christian Bonanga Torzi, Créance Lusala, l'Endilo les plus célèbres, ya Willy Moucheni, donc batuto balandi biso na pesi bango bambote quoi. Merci beaucoup à tous les abonnés à Kapach Télévision. Un grand merci Nabino. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Obolinga Aming. Et merci beaucoup à la grande dame Cynthia Kapachi. Et pourquoi pas Boluka derrière la caméra. Message à ce qu'on a repéré ça. Au moins, batunia sur basala la liste de chanteurs sans que batanga combo ya Fally Ipupa. On a bien abango bazaba maçon. Et puis on est à la liste était zaba devi. Au moins, soko sombi lupangu na yo. Olingyo tongandaku. Au somme mabela pamba il faut au consulter architecte tango akoya ndayebiso moni mabelo so tonginda ko 4 niveau ekweya faut sukata na D mais tango bazwaka siko ba maçon basa devi omona na devi na batana bango komba maite mais so mai ezangi ndako etonga mate tango basala ba liste ba chanteur tango batsa Fally Ipupa te mais so musique ya Congo banda faut Fally mutaliboso le prix batena bango Fally na ba liste te mais bon musique ya Congo banda sans Fally kasi donc Fally aza mai so sali samblanga na mela maite baloba bongo ko sokola kasi so ngana sokola te baloba bo bilamano bandika yango na nini donc Fally aza tellement munene trop yango moni azo sala mamba bongo mais eloko na yebisaka Mark House un artiste jamais koleka na TV alobaka makambo ba popo ba kaka donc ayeba makambo nini azoloba esunga epe pona famille na ye. Voilà, conseil na pesi esunga yena famille na ye babilo mususu internet ekomi mystique famille na ye kokuta nango au moins famille ezokokota lo te po bayi makambo lo ba eza bombe grenade donc moi batalo ezate donc voilà le baki ata lobi na ye bongo trop besoin na bino vidéo na été bon mais mango na ambassade ba pese visa te loko te ko Fally Ipupa o bat ba mona kaze loko te Mark House amona ka vient à biso le padre alegi Fally ce qu'on ndeni na comment na niveau penser que Fally a fini bandima que Fally dans la force que les padres pour sauf Fally a fini mutu leader no soit dans la force par des contrats en route omoni donc eza bongo Fally a na force mais eza makambo na ya salaka ne muté compliqué ba visa nzamba futie na bongo mutaza orphelin mutabata bundaka na vie na yo le matin midi soir finga tata ni mama ni o bakufa déjà kala et puis mukolo bongo Fally Ipupa makambo asala opesa ke bakombo leader ya makelele leader anini elikolo bate biso batu tozana Fally tozangi bakombo pe ya opesa eza nango o comprendre mais to sa makambo ndenge moko na batu te biso toloba ba confondaka te mafinga na vérité donc so na lobi lelo actuellement Fally Ipupa zo sala mieux
koleka bato nyonso eza vérité to kimi yango yango naloba mokonzi nzambe apesa conscience munoko ezala 3e guerre mondiale po conscience abando funda bato oya okosa prise oleki fali conscience ayebi yo lukuta boloba na vérité prise oleki fali lokuta bato abando bima moko ocomprendre lelo bato bayemba banzemba français me baboyaki yango kala te après 3 à 4 bato misu basalela autotune ntina baconcert mpo déjà na bastudio basalela na bango yango. Mais grâce à Yafali, pour tout le monde peut se le patcher peut date les 10 na les 11 août. Wana elilingi ya vena biso fali. Ya linga kombone zala. Au moins vena biso fali pour patcher double stade. Il faut ça double tata Raphaël. Il suffit batanga ka sele yo bénéfique ne wana. Sele yo pa robeta double tata Raphaël yango wana donc ya profitaka yango na lobaka mutu nyonso zo vivre na aura ya fali. Mais ba misusu ba vivre na aura ya fali mais avec sembla. Vivre na aura ya fali na conscience. Mutazo mona ke a vivre na aura ya fali na conscience ba misusu ba vivre na sembla. N'utilité ya kanda a défendre ka na biso les padres mais soka leki na émission 98 makambo alobaka ya fali. Fali na minute akomi boye eloko na bino bo sala wana. Omoni journaliste n'est pas PCK nia ça apesele ka bilengi kaka omona ya lobi kuna fali pour pas comment mais omona aza porte-parole il a fallu pour pas me révolter donc na sens wana. Merci beaucoup Splendor Mbongo. Un grand merci à Jean-Jacques Bikoko Rachidi, l'homme qui vit dans l'espace. Merci beaucoup à Didier Yambaïzi Solutions et pourquoi pas à Deo Koussou, soif de servir les autres. Et un grand merci à le boss Willy Lukanga depuis les États-Unis. Merci beaucoup pour Luka derrière la caméra. Un grand merci à Yadjo. Là, on se retrouve à la prochaine émission. Bisous. Capage TV. Capage TV.